Le prophète Okota est mon invité ce samedi 26 janvier 2019 dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote. Oui, je confirme. Moi, prophète Isaac Okota, je serai là, je serai bel et bien à l'émission avec César Ngadi, le grand prêtre. Rendez-vous avec le Patriote. Donc, nous serons là pour parler d'un sujet très important. Pour rappel, ce pasteur prophète a déclaré avec véhémence à la radio dans l'une de mes émissions que son souhait est que le nouveau président de la République, Félix Tshisekedi, ne soit qu'entouré de personnes de sa tribu Baluba. Na confirmé on a lubaki que lokola Félix Tshisekedi aza muluba a s'entourer plus na baluba, pas trop na baluba mais plus na baluba. Pourquoi je dis ça? Dans la Congo où soi-disant belge atika biso testament muluba kokoma mukondité. Donc tokoloba jour wana toyeba pona nini na lubaki bongo na za mosali ya Nzambe eza pona division te mais bakabula kabana mike so bazobunda sambo batina mais nikolo il faut oluka oyeba pona nini babumbi oluka vérité avant kinya ekota. Boyoki binomoko oyo prophète pasteur Okota alobi asengi na présent sika Félix Tshisekedi neti azali muluba a s'entourer pe na baluba parce que baluba ba congolais balingaka bango te. Atima ina monokote alobi yango polele alobi parce que oyo ya alobi yango batu nyoso tu balobaka na se. Toko solo la bien eza pona division te tondima ke président na biso aza muto akasai il faut bato akasai balamuka bakota na musala oyo ezali ya mboka eza pe mboka na bango lokola baswahili basalaki lokola tango ya kasavubu lokola pe tango ya président Mobutu. Donc voilà na kozala wana oloba biba l'appui na koapuye makambo oyo na lobi. Donc bo hésiter te bo benga po bo tuna ye ba mituna nyoso tu concernant oyoye alobi et puis tokosola pe makambo ya mboka parce que émission boyebi ezali téléphone ouvert. Venant d'un pasteur prophète, bon nombre de nos auditeurs ont été choqués. On se pose la question, pourquoi un pasteur prophète peut-il tenir ce genre de discours? La réponse, vous l'aurez dans Rendez-vous avec le Patriote de ce samedi 26 janvier 2019 de 14h à 16h sur la MNG Radio 99.7 FM.